Alinga itelele kisakata. Telele. Balankunga moko. Makele kai bobanga pangi ama domingo tupetokele. Nzembo yosoke beti. Na ibiki bazombo nyoso na mokili mba peve ye emenga munitu mudiki mugari na. Nzevo. Na ibike kyango na bima kana zoloba azomba kwidi Rwanda. Kansi ya pangizama. Diambu gina ngadia de bobe uno. Kebunda kwa mankisiko. Kanda kwa maizo, kanda dia maizolanga. Yenu vila luama. Yentotu ama. Yekikulu diama. Izolange mono. Apangiza ama. Diambu ngina ngadia de bobe uno. Bande kunangai mbote na bino. Mbote na bana ne Kongo mnokili mobimba. Na pesi bino mbote ya mingi. Bande kunangai mokolo ya lelo. Na zana makamo mingi tia koloba. Na linka na precize ke nyoso oyo na zoloba nano na silisi yangote. Na zo continue koloba. Bo pesa ngai nde chance. Tangu na kosilisa nyonso ba volume ndenge na zo sala yango. Boko comprendre oyo salamaki. Boko comprendre mabe na malamu. Bongo nde bino boyebisa ngai décision oyo nga na zwi, décision to oyo nga na sali parce que na sali déjà. Ezali malamu to mabe. Ben li kambo na koloba lelo na kendeki na Angola. Na kendeki makambo ya libota. Oyo etalaki famille na makambo ezalaki makambo ya ngai moko ya privé. Mais na tana zalaki ko bonga mapona makambo na ngai moko ya privé. Alors makambo ya libota ye ya mama. Alors nazalaki obligé ya kosangisa. Yango na cause ya déplacement na ngai pona ke na Angola. Na lingi bon mona ke effectivement na kendeki na Angola na kobanda na ok, pour que ça rende minute ok, s'il vous plaît. Andeko effectivement na kendeki na Angola pona longwa Luanda na koma na Mbanza Congo Angola etiba bisi ya kitoko kaka nde ba naseli ba filmage mingi te parce que ba makambo susu bazali kopekisa comme vous le savez Afrique. Mais moi ndambo ona kokaki na ina chela bino na ko chela bino ke awa bis ba bisi Angola botala yango. Filmar autocarro de Luanda para Mbanza Congo. Ba bisi yangoyo oya Macron ezolongwa Luanda Wige Luanda Mbanza Congo ba professionnels ki Angola ba bisi yangoyo ba autorisaki ngai na filmer na katite pour vous dire que j'étais à Luanda bomona yango. This is a bus from the capital to Mbanza Congo. Right. Bus in Angola. Passagers, comment ça te fait la tête? See? I just wanted to see. Bomoni yango. Na lingite ke ate akosa ke bisote na kendeki Luanda ya solo.
Là, c'est non ndambu. Alors, on a sikoyo, to matina bis, parce que nous avons autorisé na filmer na kati ya bis. Même temps, nous avons filmé na ndambu la laksibino, tant na bandika abayeko pekisangai. Et moko bazo matana filmer ate, non, to lingi yango te. J'ai expliqué, mais, awa sikoyo, to timbanza Congo, tozoke na noki, na lingila laksabino, nzela ya mbanza Congo ti noki, ndengi bazo sala yango. Botala nzela ya mbanza Congo. Tunavofumeka ndambo, botala. Prince ya sika bazo tonga, kouta mbanza Congo ti noki. C'est grave. Parabéns ao governo angolano, parabéns. Senhor presidente, governador da província do Mbanza Congo, Zai, parabéns. Se continuar isto até Enoque, vai facilitar o nosso povo, haverá comida, transporte. Esse amor, a vontade que continuasse ao governo angolano. Bomona bino moko. A pessoa que veio com essa ideia. Bazosala ngo ndambu. Basali nzela ngo ndambu. Comme ici, comme sous bakati, il faut continuer, mais vraiment, félicitations. Basali na ba canalisation, donc il va terrasser. Boule Noki, vraiment félicitations. Nunca estaremos contra o governo. Oyo, kouta mbanza Congo ke Noki. Nanu esilite, mais vraiment bravo. Bomoni nzela ne basali yango. Oyo, tozokene na Noki sikoyo, kouta mbanza Congo. Mais mbanza Congo yango moko, Prince basalite. Lokola na umela ki na mbanza Congo te, moyena filme yango ezalaki te. Na kozonga kala te. Mas dentro do Mbanza Congo também queremos esse tipo de estradas. Obrigado para a pessoa que teve essa ideia, que esse amor da pátria continuasse. Prazer para estarmos juntos. Esse é o caminho do Mbanza Congo até Noki. Oi na Angola. Bravo, félicitations. Vraiment. Bon, yango kaka nalingaki bomona parce que bo comprendre que na kendeki na Angola nazaki na makambo mwa mingi ya kosala, alors makambo nazalaki ko mélanger yango, donc chose ezalaki te. Nalingi bomona que effectivement na kendeki na Angola, départ na ngai Angola yango na kati avion. Right. Certains passagers perspicaces et observateurs on my way home after 35 years en dessous de l'aile gauche, to the family and very much cache plastique en fait qui recouvre long time. de sortie des volets. Sachez que nous sommes partis tout à l'heure de Paris avec That's another brother. ce petit cache qui manquait. L'avion est parfaitement apte à voler avec ce cache. Yeah, man. Je ne vous Dans la ai pas laine. fait l'annonce tout à l'heure à Paris. Côté na kati avion. Écoutez na grados na kati avion tuzoke na Angola. Grados menga Dans ces conditions. bandeko na kati avion tuzoke Luanda nakutani na grados. Écoutez na Paris yepe oh. Muto kia binonga suki na zombo. Ndio ngoma bila kuzombo itakwenda. Ewa, I made it. Donc na kendeki na Angola ya solo o batuna kingai na kati avion nakutani na grados menga. Bomoni yeye wana. Oh, na chila kibinote, na cheli bino yango, bomoni yango, tozoke ni Luanda na grados. E salamike, to kutani na ye, na kati, voilà, to, il me semble que tu as deux vols différents.
Mais tant que côté à Paris, na de Gaulle, tu n'as pas de l'avion, il y a Air France, pour que Angola. Oh, n'a pas de grados. Grados, où est-ce que nous? Oh, mais grados, c'est de Luanda. Bon, yo, l'avion, grados, c'est de Luanda. Il y a Talinga à Kamwe. Où est-ce que Luanda, il y a sur l'avion, mais c'est pourquoi l'avion mort. Tu vas aller voir na tolé, tu kamati nzela, nganaye, tu mati na avion. Ndenge bomoni ovandi na cheli bino wana na kendeki Angola. Na kolakisa bino libota na nga ndambo o nakutaki kuna. Parce que pour bomona que effectivement na komaki na Luanda na solaki na libota na lingi bomona yango comme ça ezala te ke o te okendeki na yo te okosaki na yo. Bon oyo famille ndenge bayambaki nga na famille oyo pa ya oncle awa na lopango epa ya oncle awa bana ba oncle bazotonga Noko José. Oyo nepsaka bino emono fumuka ndangini nanga bondimilaka ngai te. Donc wana sikono Luanda bana miso ya oncle bayi kotala ngai. Ça fait longtemps Angola ngoto zala susute. Bon ba oncle bana oncle bayi kotala ngai na mona kina chela bino moi extrait hein pour ezala teko pour bokamo teko na kendeki na Luanda ya solo. OK. Na chela bino ndambo bomona. Bomoni hein. Nazaki na Luanda ya solo na kendeki Luanda. Wala musuni nini? Ya ngulu eh? Ngulu musuni mwana mungulu musuni. Bomona pezake. Nazaki na Luanda. Wana timba tuninga. Bana oyo. Musuni ozala kandoki? Bana oyo bazaki bana mike. Bazaki bon, tala kana sali 35 ans après hein. 35 ans après. Donc, esengo wana tozolia na libota mutu na mtoko sekisa batu. Donc, 35 ans après, bazo bete la ngama solo. Ba mususu babota magina nute. Ba bota magina taka na photo, ba bota magina nute. Ba mususu ba 3 ans, 2 ans. Et lelo yo. Ba mususu ba mona nga ite na vie. Wana bazo tonga tata na bango ndenge alobaka. Ndenge batata bango bakola kina ko mwana. Petit Anikule. Anikule mapasi. Petit, il ne fallait pas la vidéo na rime. Na moni moyen mususu te ba sengi. Na moni na bango extrait ke na kendeki na mboka. Simbiriki simbiriki. Bomonike nazalaki na Angola ya solo. Nalingaki bomona yango ke nazalaki na Angola. Donc ba beki nga masolo ya 35 ans passé oyo na yeba kite. Ona bato tonga tata na bango.
Filmage ça va bien parce que nous avons filmé. Aza kolia, aza koloba, toto seka. Yo kama solo, wana koko ya mwasi ya bota ba mama, alingaka misuni. Bande kuna ngai, esengo ya libota, bon? Na kati wana, na sukisi wana. Bande kuna ngai na tika kaba extrait, na lingaki bomona ke, effectivement nga na kendeki Luanda. Bona bato baza ya mitema mabe bandi makabatu te ke na kendeki Luanda bazokota doute. Bon. Mais doute ya nini? Na kendeki Luanda kotala libota na ngai na makambo na kendeleki. Bon. Na zongi pe ndenge na zongi bomoni ngai. Batu ba moni ote soko kendeki Angola ngo ya solo. Mendenge nini yo vraiment tant tu video moko ochete. Na moni kete makambo yo iko mindondo. Bon, na kosala kaka mwa ndambo na chela bango yango moni ngai na cheli bino. Bande kona ngai na zana likambo mosusu na yebisa bino. Likambo oyo na lingena chela bino pe quoi encore ok olimisa ngai oui donc na linka na confirmer bino bomona ke effectivement na kendeki oyo jour na ngai ya retour di makambo a todo mundo just on my way to London now. Parce que nazali kobanga famille yaki sur test que bakokanga na retour. Estou de regresso para Inglaterra. Bomoni yango. Abraço a todo mundo, vou dentro do avião, já entrei. Ok? Abraço a todos. Tchau, tchau. Bomoni yango ke na kendeki na Angola ya solo na zongi oyo atterrissage nanga na komi na Paris. Já estou em Paris. Disse para fazer pequeno vídeo, agradecer a todos que estiveram comigo lá em Angola. Aqui no aeroporto da França. O meu voo é ali no Capa 36, dentro de 5 minutos vamos entrar. E estamos aqui, Charles de Gaulle. Daqui a 5 minutos vamos entrar. Só isso para vocês verem. Donc, na Charles de Gaulle, vamos embora. Assim como aqui na França. Donc, tous ceux qui dans 5 minutes, tout le monde vient à Bissau. Puis, il y a 11 heures. Là, on va à Londres. Allez, abraço a todo mundo. Prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Monique, effectivement, na kendeki Luanda. Donc, na lingi bota la mondam. Bomonango. Awa na machine avion. Déjà. Oyo, avion za atterrir na Londres, kuuta Luanda. Monsieur, bienvenue à Londres, aéroport Heathrow. Il est 10h05. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France et ses partenaires sélectionnés. Nous souhaitons une très bonne journée. Ladies and gentlemen, welcome to London at Heathrow Airport. It is a third flight here.
menar till Activate Flight Road. Es gibt es sedan fasen till Sydney till Santos. Men vilken fråga ni har We thank you for flying with Air France. Air France is going to come with us. Have a nice day. Bana vanda mingi na fenêtre on atalaka on a mona que na la sabino que effectivement na zaki na Luanda donc bon mona yango pour ça la teke ah teme oh que zaki ya solo ndenge ni atelo ko moko to monite ya kendeki Angola ya solo moni yango yango wana. Bon. La vie c'est comme ça. Yango. La fille est au kita. L'atterrissage. Bon yango. Et ça la côté. Akosaki na ye na kendeki Luanda ya solo bon bandeko na ngai likamoko na ngina compléter bino yango oyo bandeko nayebi ke bandeko mingi basiliki na ndenge na jiraki nalobaki mabe ngai nazali mutu ya train nazali mwana oyo na bundilaka ekolo me ndenge nini leki yo o jire boye biso tozo comprendre mabe o bazo sala yo parce que yo bimaka na media olobaka welaka ekolo welaka mabele welaka peuple mingi bakolinga yo te binemi mingi bakoya basala yo mabe mais makambo mususu bomba yango na sengi na bakulutu na ngai ba oyo nyonso ba sepelaki te na ba parole na bimisaki na ndenge na jiraki na etisiki ba kombe ba mama na biso na sengi bolimbisa ngai na ndenge na jiraki ba kombe ba mama na biso ba mikolo nyonso oyo ba lobi ba pekisi ngai na yoki bino biso tolobaka bo ndiona kubandika ngilongi ndiona kuzolanga ndiona kakuzolako kale ndi kubandika longi ko emono kanda inwani nanga maibopanga makielika emono kivunako kibaika ako kile ndi baika pongiza bobe maluvu yangona moni ngai makambo mingi na musala ona salaka ya kote ya libota nanga koloba oyo ezali caché kolobela kikulu na biso kolobela communauté na biso mingi baseplate esalaka batu pasi mais nga nazali te po na panza nazali po na tonga makambo mingi oyo eswaka batu mususu bakomisa nga ennemi balingaka babomanga mais makambo mingi wana bino boyebi yango te yango na bomoni ngai makambo mususu ezali caché na moni naloba yango boyeba yango lobi soki na kufi bokamwa ame ndenge ni ya kufi ne ya omoni kipumulu na nzoka nde oyo nasalaka mpona ekolo mingi binemi mingi babimaka po basalanga mabe yango na bomoni ngai nabimi naloba makambo mingi batu oyo bino monaka bandeko na bino te binemi na bino nakosala penza video approprié oyo nakoloba na libota na ngai ke fodi mbinga pova lulemvuka mais tokomi na tango ya action nga naza mwana muzombo naboyaka ekolo na nga te ekolo na nga nakolongolaka yango jamais bango pe na bikolo na bango na bomengo na bango bazala na yango basalaka lokumu ya ekolo na bango balakisaka oyo bango ndenge nga nasalaka mpona ekolo na nga
mais soki bolongwe na bandako na bino boye kolia awa boyibi olali awa oyibi oyibi ba clé bongo bozonga awa boya koyiba ngana za magasi te oyo na salaka na lamukaka tongo pardon oyo na sakarango to oyo na somba kana lamukaka tongo na ke kosala bafuti ngai bongo na sombi yango pona za na yango mais lokola bino bolingi oyo muzombo salaka bino batu ya minene bozwa muzombo aza na yango te yango nde epesi bokeseni ya ngai na bino na prometaki bino ke na kolanda bino parce que mutoki oyo ngai mutoko kozwa yango te amweke nga na pesa yo soki na pesi yo te kozwa te na makasi po yo za danger yango wana bomoni ngai nakendeki malembe ti na komi na conclusion bakulutu bapesi ngai toli pona ya mabe na jelaki na bakombe ya bamama na biso ndenge nalobaki ke bokotaki awa moto akobika akozala te akozala te toli bakokopesa ngai pona changer wana eza te d'ailleurs nasi na bandaki yango e tozoboma bino donc bamosusu ekozwa ye ntango moke avandi akoti hôpital babimisi ye baswani ye abongi te akei bamosusu akovanda na ntongo ebandi moke na poko nango akei bongo ngai soki tour na ngai ye nakei me nalingi kaka namona esengo na bino ndenge ezalaki ngai natala kufa na bino soki bokanisaki nini ko te tozi ba parfait tozi bilamba tozi biloko kolia bovandi bozoseka nalingi koseka wana ekontinue estope te nalingi koseka wana estope te ekontinue mais soki koseka na bino ekochange eloko mosusu alors ngai ekosala ngai esengo te na changement wana mais nalingi selema namona changement wana nalingi bino nyonso bokende bocomprendre ke ezalaki motoki na nga nazalanga na nyango ya mutu te nakozala muzombo nakokufa muzombo wana bakochange yango aza te ata nzambe akiti apekisi ngai naoseki lokolo otindaki bango baya kosala epa na ngai parce que bamolekisaki maloba na bango eyoteki epa na yo kolo oyo nga nazongisi soki yo omonisa badroit na ngai yango nazongisi nayebi ke kolo akopesa ngai raison oyo ke nga nakokomela na faute bango bakokomela na raison parce que ye le créateur ayebi oyo basalaki ayebi na kozongisa na ngai vérité ye moto ayebi yango ce jour là akoexplike ngai mais nazongisi bino nyonso soki mwana na ngai asalaki parti eloko oyo akokende soki ndeko na ngai azalaki koyiba clé azozonga na palais koyiba mponga na kati ya bato mosusu bakokunda ye naza désolé bato wana bayaki na ndako na ngai nayebi na ngai bango te ngai nabomisi kaka epuis nazoboma baoyo bazakoya na ndako na ngai natangi kombo ya moto te oyo ngai nakoboma nalobi teke non intel nakoboma ye te me nalobi bipai tokomi na kisi parce que tosala ngo na kisi tokoboma moto na munduki te tokoboma moto te oyo na makofi te tozosala yango na kisi na bombi te oyo nyonso tu azwaki clé akote na ndako oyo avandi na ndako azolia azomela napesi mokongo ake nati baparfum mode bayemba ozoyokanga ngai nasekaka nazaka motema malamu bon kosalisa me naza na face moko nabombaka ntango nabongwanaka nazalaka plus méchant que les pitons naza plus méchant que les lions j'avais promis que nazobongama kobongama parce que naza na monde spirituel ngai moko mode oyebi teke naza na monde spirituel
Tala zangene États-Unis. Tokote na Karina Ware. Est-ce que mona kite? Ke ngane toki mondi moko. Yango wana epesaki bolingo yangai na Americaine wana. Mode mayemba na États-Unis, nazo bisa yusko na Pennsylvania. La Pittsburgh, nazo bisa yo. Pourquoi bolingo yangana Americaine wana simbaki? Karina camarade na yo. Parce que ngana ye azalaki bouddhiste oyo ngana zali. O comprendre? Soki zuwa na yo eutaki kuna ngana tindi no ba drogue te. Obana kobela ba drogue te ngai te na tindi yo. Moto asalisaki yo leki ya Tshisekedi Kapeta. Julio, que son âme repose en paix. Tuna batu Angleterre, est-ce que Tshisekedi akina leki mo comme na Julio bakoyebisa yo. Aide na ngai mode, aide na salisaki yo. Obengi ngai ya. Mode, ozali bota nanga. Mode, ozali famille nanga. Ozali ndeko nanga, na bota mana yo. O utiliser Rwandais. Oboti de mwana aino na États-Unis. Okimiye ngana salisi. Obengi ngai ngana za na Angleterre musika. Kaka bato tozaka na bango tofaka kwa bandeko. Mode yo okomona ba drogue lelo. Ba drogue tindi yo. Okomona ba filmage nyoso tout. Tant okoma na suka. Nyoso tout ezaki bien préparé. Ba photo ya bilongi ya bato nyoso tout bokomona yango. Bato oya mabe basaka na Angleterre bokeba na bango bandeko na ngai. Na suki awa kuzombonga kala ivutuka la vie continue. Pardon, bolim sangai. Na kosala peza video na senga pardon na liboto na ngai na ba parole oya mabe na bimiseki pona koma mama na biso to na koma mama na ngai to na koma ya bana basi na kosenga bino lilimbisi programme peza na libota mobimba. Kansi mono kanda inwani nanga vate inwani nanga apangizama inwani nanga mtoto inwani nanga mono emono ibanga nga mambiko watu me nakoki kozongisa soko sali mabe yango wana nazongisi mutakobika akozala te ndenge na lobi yango ekozala bongo ekochange te. D'ailleurs soki na sali voyage oyo ya suka na kosala na Benin na kosala tout na sengaki deja na kofilme mutu wana aloba oyo asali na ndenge abomi. Il faut bomona yango pour comprendre que non nazoloba nazosakana te. Ezala de même na Angola, ezala de même na ya bouddhisme. Ate à prochaine.